Depuis ma naissance. Depuis ta naissance, mais expliquez bien. Uta na botam. Avant na botam. Donc, c'est là. Avant botam. Il y a quoi? Avant maman Zoazemi. Maman Zoazemi. Ah, ok. Il faut expliquer bien. Avant maman Zoazemi. Tant maman Zoazemi. On appelle la botam. Na moi muke azalaki mais moi muke ya ba moi naza mais après ayo za suite la suite donc on a suite na cinquième ligne des humanités cinquième humanité pédagogique na frère était mon dim simple. Oui. Alors tu as déjà parlé avec ton pasteur à propos il y a vision yozana. Qu'est-ce qui empêche? Et là, le pasteur a occupé dans ma commune, monsieur. Il s'est fait rapport à Zapina Bana. Ma commune, Bela Saraka. Surtout le bi a joué le coup, la biso en charge dans ma commune. Là, Simbati. Pour ceux qui ont la quête à Kouka Kouza. Voilà, chers téléspectateurs, fidèles amis de Les Nazariens TV, la chaîne qui vous édifie, la chaîne de ma maman Tiffany Mokwa, on appelle ça Bambo Tebele. Voilà, tout répondre toujours à devoir. Et aujourd'hui, dans le cadre, il y a la descente, na biso to sepela kito kita na commune ya Lemba, et c'est quand même ko zoapé ba yaya, ba jeune, ba yankepe à secteur. Mais à part ça, baza pe na ba métier na bango to tika bango ba se présenter et tokoyo ka bango mbote papa. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Nzabi Joël. Nzabi Joël. Et de l'autre côté mbote ndeko. Mbote papa. Kombo nani? Manienga Kabeya Birgi. Le un peu makasi Manienga. Manienga Kabeya Birgi. To banda na yo. Manienga. Ko beza biso signification ya Manienga. Éviter, hein? Ok. Tous sont en photo Kabia. Là, aucune idée. Aucune idée. Voilà. Kabia, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, la Nina dit. Habite à Bali. Non, habite à Bali. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Koko Mayanki? Joueur, est-ce que joueur est derrière ça, Yanki? Té. Asa Yanki té. Nanga asa Yanki té. Habite à Bali dans l'équipe unique. TP Lisano. TP Lisano. TP Lisano. TP Lisano. Tout bisa Lisano. Ah, ok. Papa Boyo. Ngai nasala ki maçonnerie. Nasala ki maçonnerie. Beaucoup monde au jeune makasi bo c'est pelo kata classe qui na ki maçonnerie sur base de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ba makambo pele ke bele wani. Otana pale mbongo ezati père abunda na misala basala esimba lisuti. Et on s'y connaît un an à boulot na ki maçonnerie. Papa za envie na maman. Baza envie. On va n'apenda kumoko. Et misolo ndezati yango. Misolo ndezati yango nakata ka antique. Mais na minute so to bito peso pena ta des niveaux betango. Na sala connaissance de Josué. Wa na sala pour il faut pena zaka na maître na ngai. Ah faut za na maître na. Ah, ok, tozongi koto ndeko. Il depuis bandi ballon. Il s'est sur ça combien d'années? Ça a 5 ans. 5 ans. Oui. Depuis bandi ballon. Oui. Beta na club ni. TP Lisano. TP Lisano. Ezara wapi? Ngingi. Ezara division. Deuxième division. Et si ça peut déjà quelle âge? Santé. Bonne difficulté à Moussoloni à Katana Chiki à Kosantaba Bali. Alors, vous espérez que Coco m'appelle grand on a ballon.
Oui. Juste loisir, à un moment donné. Non, ça on peut loisir. Mais on a deux langues à Bali. Puis on habite à Bali. On sala nyonso tu oyo esengeli nasala mpo na botama na don oyo bapesanga da etaka joueur. Mosala ngo. Bongo papa na maman baza en vie. Maman aza en vie mais papa aza en vie te. Maman aza en vie mais papa aza en vie te. Oui. Papa kufa ana nini? Depuis ma naissance. Depuis ta naissance, mais expliquez bien. Wuta na botami. Avant na botami. Donc, c'est là. Avant botami. Elle quoi? Avant maman Zoazemi. Maman Zoazemi. Ah ok, faut expliquer bien. Avant maman Zoazemi. Tant maman Zoazemi. On appelle la botami. Na moi muke azalaki mais moi muke ya ba moi naza mais après ayoza la suite tu gagnes maman biso. Papa betela ba bisolo ndenge nini papa kufaki mama betela ko bisolo ndenge papa kufaki yaza soda mama linga ko yebisa makambo wana te mama soda papa zai soda donc kufa na mambaki ya musala na ye wana mama yebisanga te tisiku. Ah ok, alors le loso miso le monene rozo en ope classe na zonga classe na tango bino lo baka pour moni caméra te ça peut arriver que mutumo wepe aza intéressé abino a soutenir yo vous comprendre na bandaki da kotanga na moyen ya mbongo o mama biso azalaki nango batangisinga déjà ti 5e humanité ndi na yo kata wana na tiki na miso ya bina kota ba mo 6e po da natangaki 5e donc on a suka na 5e nini des humanités 5e humanité pédagogique. Ah bon? Ah, pédagogique. Ok. Donc, vous avez la capacité de transmettre matière. Ah. Pédagogue, c'est pédagogue. Hein? Non. Tandis que na ndo zwata muke bape sao kende kuna tangisa mo bana première bana buisani kadre bango bwebwe. Wana ndi na banduza déjà ndambu ya matière ya koyeba kotangisa. Patango tokoma na 6e. Tumona ka stage salamaka. Bakoti nda pe ok stage na école mo batino na 2e tout 3e première tout 2e 3e. Ok kuno kadre bana mais tango déjà otanga ngo na 6e bapesi yo déjà ma information ndenge ni okoba ndo préparer le ko ya sala bo pona ekotangisa bana à 6e yango to koyeba. Ok, tozonga koto opandeko vandi isolé mingi. Na mona oza de nature trop malili, pourquoi? Te na misana bon. Misana bon. Eza te ke ozo raisonner trop. Te na raisonner te. Ok. Alors yo ndako eza wapi? Na Bukanga. Na Bukanga. Papa na maman lobaki baza en vie. Baza na bango en vie. Alors pourquoi pas banoko ou encore ba tante ba peut pas en charge pour poser ma classe. Pour moi je pense que koyeba métier oui c'est bien mais tant que vous êtes jeune il faut au moins qu'on attend à niveau mon songolo. Osuka na niveau ni. Osuka na 6e. 6e primaire. Primaire to humanité. Humanité ou tout parler. Alors on va avoir diplôme. Allez pour mambambo esimbi to kati. Voilà, moi je pense que bandeko balandi bolanda biso tosuka kana otalate s'il vous plaît tosunga ils ont ba jeune mususu baza vraiment na posa ko apprendre baza na posa otanga mais ba moyens zo déranger bango ndeko na ngai yo mto mesana ko bimisa ba mbongo pona ba biloko ezanga tina ba acte o to sala lelo o to lona lelo ya on to buka lobby na place ozo mbongo wana obimisa peut-être pona ko satisfaire nzoto pona babi sengo ya quelque temps okozo à peine un fils que $100 un fils que $50 au tindi pe non azonga na en classe comme ça le reste ba parents ba obunda le reste ba tante na ba obunda voilà papa na ngai osambela pe na sambela l'église ni la mère de l'Éternel.
Eza wapi? Kana vena biso. Ok, mais oyebi que Jésus-Christ aza capable de changer l'histoire à vie na yo. Nayebi. Aujourd'hui peut-être yo même ni maçon, mais lo oyebi que au sala option, ou ça option ni yipsana. Nana osa biochimie. Ah bon, oh là là. On sa biochimie. Ah, biochimie pour bima médecin. Oh là là, fidèles téléspectateurs, tous nga bandeko eza malamu mingi, eza malamu mingi. Alors, yo kosenga no nini? Pona bandeko ba Hollande à propos d'études na yo. Soki makoki eza lisuni eza bakoki kosunga biso. Basuni biso tosisa ba classe pe totala oyo ekoya lobi pe na vie. Est-ce que ton pasteur passe au sambela aibi peke yo kata classe? Aibi. Et alobani. Aibi sanga kande pe makoki eza te wani. Oh là là. Makoki eza te bani batanga te. Naibi te. Cher pasteur, toi arranger s'il vous plaît. Toi arranger. Église ezaka te pona ba intérêt ya ba pasteur. Eza pe pona ba intérêt ya bandimi o bazanga. Au moins na ba église mususu jeune mombwe abima tongo azonga poko mona peut-être abimi na tongo azongi na poko azongi kana 2000 francs. Mais pasteur azoko obligé na église offrande. Azoko obligé na église dîme. Mona koko mo ateka nguba. Mais pasteur akabola ba enveloppe obligé $20 na suka séminaire. Koko ozo $20 wapo mona okata peka na mbongo nguba wana po apesa dîme. Ayokela maloba ya mosala ya Nzambe. Alors pourquoi pas biso to sala ngo de retour? Moi je pense que ezaka likambo ya volonté. O ton pasteur azapi na bana o ya tangisaka. Bana o ya yemoko propre. Ezamba pasteur musu baganya pe mingi te. Alors na biti ke za ba pasteur nyo, zapi na ba pasteur musu baganya mingi te. Ba misusu kana mukie na bango wana mais au sentir que azan la volonté au sel ça peut bandimi na ye. Moi je pense que message nous a lancé et mutuno ça va la toucher à sunga yo to lukayo. Ok? Merci. Alors tout ce qui évolué ndeko na ngai koto yo opona club wana olobi ke eza po o envisager kozala grand joueur. Alors pourquoi ka club wana tant que ndetinga out personnellement bonaim na club wana te? Woki na ba ujana te. Koke na ujana esenga mbongo. Na club wana eza lokola na catégorie oyo na banda kobeta liboso etake azaki petit joueur. Batali tala na niveau oyo betela bale nde bateki biso na équipe musu tozaki ba joueur ya junior na uti junior na beti 4e division te 3e division na beti te na tala na ballon ozo beta ba masimba moko basombi na 2e division ezaka kama kokindi ezozanga oka te lelo oyo na kende ujana bakende komisanga pa kuna esengaka mbongo. Siko mbongo ozwa mama biso aza loboko mo atangisa baleki po baleki kutu ata batanga yango problème te bango bambongo mo bozala mike mais siko kasi loko a 6e na otanga na 6e okenda su ko beta su bale kuna ofuta susu mbongo makoki eza te. C'est pour cela yango tofandika wa boye lokwa bato basalaka eloko te tobetaka bale. Okende ko se renseigner na nani na ujana te non na kete kuna ezosenga mbongo kaka okende kuna ndenge nini na tala oyo nga betela bale ata soki batie nga na terrain yo moko otala nga boye ondima te ke aka oyo tomonaki na balabala na ye nange nasala ata so balo ezalaka nange na bando kosala yango siko mpo monaka te nayakisa video ata bato balanda biso bamonaka te nyonso azoloba azokosa te eza ya solo za bongo. Ok, est-ce que osambela pe? Asambelaka. Poko bosa na te ata so obeta bale libanda Yesu ma plan. Nzambe azali. Ouais, Nzambe azali. Fo eloko nyonso osala fo attacha yango na Nzambe. Alors osambela. Asambelaka. Na église ni. Église na biso ka yango eza Elohim. So mati omona ka ali bonsoir. Église na biso eza. Osala kuna ni na église. Kaka frère
Itaka Mondimi. Simple. Oui. Alors, tu as déjà parlé avec ton pasteur à propos il y a vision ou Yozana. Qu'est-ce qui empêche? Et là, le pasteur a occupé dans ma commune, monsieur. Il s'est fait rapport à Zabinabana. Ana makambo ebele asalaka so tolobi azwa lokola biso en charge na makambo mo boye la simba te po soki ezalaka ete akokaki kozwa biso banda kala deja na makambo nyonso deja oyo ayebika te aza jogo boye asalaka boye malgré tout baza bandemi na biso ya église mais alingaka ede biso ata na bamoke mais lokola eza te. Inch'Allah. Ton maman chérie peut-être Rolanda yo tala caméra lancer là ta message moko oyo utala motema na bino message oyo utala motema na ngeza kaka te ba o balanda biso o azan message non pona ba o balanda biso te. Oui. On a ebisa yo pour passer bon message. J'ai dit ceci message pas maman na yo yo linga mingi oka moko Mama abiso. Wa boti yo. Mama abiso. Mama no abolingo. Wana mama abiso wana ata ndenge nini na kokobosani te. Message oyo na apesa kaka wana mama nanga. Ata na ki wapi na bosani te. Natikala na ye kaka ye moko na mokili oyo. Ya butulu wa moi. Ye nde atele. Yango na koloba kaka Nzambe abatela ye mbala mbala mpona ye mpe abosana nga te akanisanga kaka te mwana nga azali me nga mpe so na bongi na vie eloko ya liboso nakanisaka mama po ye nde moto atikala nanga kaka na mokili papa na nga nayebi ye te namoni ye mpe te juske la namoni ye te neti ye mpe alingaka kobetelanga masolo nete mpona atalaka kaka akobanda obetelanga masolo mwa boye ti sikoyo ayebisanga mpe te baka seke mama na nga nda alinga mingi yango singa ava atika nga kaka nazala l'espoir so na bina bando bete masolo na komona eloko bo mama papa moninga na nga papa bongo sombeli eloko asali eboye esala ye ya mwa susi atala siko boye boye monaka alekisi lisolo nka bongo akobunda kaka na toutes les façons ata mokie kaka ozwa kaka olongola makanisi wa